bana kin bana Congo démocratique du Congo bana poto ndeka to ebisa bino masolo ya kin masolo ezo continuer tozo battre campagne pour na honorable Ntsamane Oscar Olutu toza na résidence na ndeka to lobaki mais to okuta non pena artiste na yo aza koyembela ye banzembu ya kitoko to solola na ye to yeba koyeba que pourquoi artiste wa apona ba candidat mususu te mais aponi kaka koyembela papa Ntsamane Oscar Olutu. Bonjour papa. Ouais, bonjour madame. Bonjour. Ouais, très bien Kitoko. Alors, tout le monde a la résidence, il y a honorable Ntsamane qui a postulé la circonscription, il y a Moamba, le 32, la nationale, et puis 8, la provinciale. Bah, les beaux artistes, il y a solo. Ouais, ngande mission nae, mais comme on est à Sikao, bah benge mikolo yo. Papa 38. Papa 38, il y a honorable Ntsamane Olutu, Ebwenge, il y a. Ebwenge. Ebwe. Siko bana poto baza ebele bana Congo démocratique du Congo ba électeur na ya Moamba balimba yeba. Siko pona ni oyembeli ba artiste mususu te oyembeli ba honorable mususu te ponyo yembela papa Ntsamane Oscar Olutu. Wana ndi papa na ngapenda. Wana na papa na ngai o ya sala nga pona zala. Ye wana Ntsamane Olutu Oscar za management. Oya pesa nga makambu oya laksa nga benanje ya omona na kinana bloko moko lebwenge bakaka meke bina ve ebwe 38 mais on dirait nze mongo yebani te pozo yemba na oraba ozongisa te yebani makasi yango nde kangi penda Congo mobimba. Est-ce que vous excitez Batunia sto bazan la sima caméra na ba mekana ozongisa so pa ya solo ba soutenara papa Ntsamane Oscar Olutu. Bon, bango tunde basana tire tout le monde ozong sanae. Mais mingolo bana trouvé ça te tourna na temps ya vote, numéro ya père 38. Le papa Ntsamane le mokonzi ya pesa o le 38. Le 38 Babi 38 Yowana Babi 32 national 8 provincial Wando Samane Lutu Wando si vous pouvez souki sensibiliser ba internet nous tout ba Hollanda biso ba voter pour na 38. Le premier manager en RDC, oui, le président de toutes les universités, ba réseau à université tout privé à na Congo démocratique du Congo, promoteur péné à université du CEPROMAD, député panafricaine, Aza toujours en fonction, mais à postuler sous pour le plaisir. Il y a peuple congolais pour babia ko battre campagne qui toque pour la jeunesse, pour un projet belé pour la jeune, il y a République démocratique du Congo. Sensibiliser les jeunes, va voter pour la 32-8. Ouais, qui toque on a bien rabana ya lembato, oni bana matete, bana tu ya remprenga bâton des risques. Bana tu ya triangle, bana tu ya malolo, bana tu ya eta, bana tu ya kisensu, bana tu ya kuna tu. Biso nyoto tia maboko na biso boye. Pona Ntsamane Olutu Ebwenge 38. 10, 20, 30, victoire 32-8. Ebwenge, kitsch. On a beau rappeler Kidji. Voilà, on a beau rappeler Kidji. Mais tu as poussé à moi mon qui est balobi père bazo soutenir y catégorie à ba jeune tout. Tous apena ba jeune na biso mo ya mpanzi akoto ba benga bango ba des risques. Balobi bango penza nde ba simbi secteur autour ya Rigini ba simbi Lemba ba simbi Matete ba simbi Limete ba ko bataka campagne toujours na compte ya papa Ntsamane Oscar Olutu le 32 le 8 ba bito voter pour tous en pour ça siéger. Asa la biso ya mingi mais te supposer que na temps muki azwa ki ya mandat ko re sala marambu surtout il faut to renouveler sous mandat mususu pour ba projet malamu pour na bana Congo démocratique du Congo mbaka bana Moamba te balobi ye
bato belé ba koyaka na politique pour na s'enrichir mais il y a na posa s'enrichir te souci na ya liboso majeur eza ko soutenir ba maman ko soutenir ba papa ko soutenir ba jeune voilà pourquoi créer ba université na ba école pour na rotangisa bana premièrement pour na éducation mais également azana pe pour na combattre la pauvreté parce que ba biye a opesa mbisité ya opesa ndenobo parce que ba les hommes normaux, baloba, apprends-moi à pêcher, je n'aurai jamais plus faim. Mais si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Yango papa tsaman olutu ya opesa mbisité, ya opesa ndobo. Zala déjà ko bourgmestre depuis 21 ans, to zala wana te, ya lobara, ye penza ko aider te, mais accompagner ende ça en sorte qu'à travers nae entourage na ezala malamu to okuta mo mukena ekiri wana des risques to solana général na bango et puis na ba membre nyonso tout oyeba pourquoi est-ce que baza ko soutenir candidature ya papa Tsaman Oscar Olutu le 32 et le 8 eka na lobaki bana poto boza ebele bozolanda tuki na donc bozolanda masolo ya kin na maki na okuta na ba jeune moko baza ko soutenir pena candidature ya 32-8. Donc, on a bango sola na bango parce qu'il y a des jeunes très motivés, la marathon pour nous battre campagne. Et il y a des jeunes qui ont souci pena la jeunesse congolaise. Tout sola na bango on m'a keto mi comprendre bango. Pourquoi est-ce que baza soutenir candidature il y a 32-8? Batiki na bango ba candidat mususu ba poni na bango kaka Oscar Tsaman Olutu. Bonjour papa. Bonjour maman, madame Fazin. Bon, excusez, pardon, na singi na national lingala français na ko gene tête d'aibelé. Mais na lingala celui ga mke, to ça ba jeune mais to soutenir papa. Pour se soutenir papa te moi to soutenir papa ça, azate biso ba jeune to te ma. To singa na biso ba jeune, to zaka makasi. So ça makasi papa wa za makasi. So na makasi te papa za makasi ite. Ata zo ya mke mais ko taka na nda. Mais na singi na bete mais to zaka bomoko. Entre biso na bi et biso nyasa ko yeto yamba papa merci beaucoup. Mais balobi papa na ngai ba jeune ya Kinshasa ya Congo baza influencé na ba 1000 francs na ba polo na ba bassin ba biloko mo ezanga tina ba opesa bango et puis après ba kei ba limwe ba komi ko nimba na parlement ba komi ko lala qui est pour ngai qui est contre ngai qui s'abstient karabango. Mais sikoyo motivation na bino ezanini. Pourquoi bino boponi bo soutenir candidature ya papa Tsaman ata so rapé sarana bino ya mingité. Mais bozawa na pona nini en tant que ba jeune. Bon, en tant que biso ba jeune ya kamba o batango des risques na romponga ba to soutenir papa po papa to bandine le loté to bandine tina 2011. En 2011, tu as senti que papa a sala rabiso, a été amuké auto yo soit pas na mais tu as senti déjà a sunga biso c'est que tu sais peli na ye, tu soutenir ye a kende liboso po a sunga biso pe lo biwana. Yango isingi to sala e musala. OK, merci beaucoup mais na moni ndeko likambarolo baizate awa to koko bakara toujours na bataillon de risque bazana pour nous soutenir candidature ya papa. Siko on a lobby boye. Siko on a lobby boye. Pour na nini bataillon de risque mobimba boza ba jeune bo motivera mupanje onyo surtout bo ko tambolaka moi pour na soutenir candidature ya papa Tsaman Oscar Olutu bolobi kara 32 bolobi bino mo pekara 8 pour na nini donc papa donc azaka papa tika la papa poazaka na bana nyonso tout le bana biso mingi te soto lo bela so bandeni mais donc to kamweka na pula a babi quand on connaît pas on apprend 38. Voilà nalina ye basiko eloko nini ya malamu o papa esi asalela bino ndeko na ngai eloko nini ya malonga o papa esi asalela bino a soutenir bino o ezosala ke bino ba jeune ya koto nyonso bo soutenir ye donc papa do ebele ku to kolobela ngote po to vanda na papa to ebi papa donc makamna tout misala na tout donc toko baka na koyeba papa yango tolobi quand on connaît quand on connaît pas on apprend baza ebele ba otala yo ba na posa ba voter 32-8 sensibiliser siko ba jeune tout o ba olanda o siko ba voter 32 na 8 donc bango nyonso ba kika na 32-8 donc biso tout to aka na 32-8 donc 32-8 boenge papa bana. Voilà, chers internautes, pour comprendre que 32 est un numéro dans la députation nationale, la circonscription, il y a Moamba et puis 8
na provincial. Bino bota la biso boza na bandeko bazara koto bo sensibiliser bango. Surtout les étudiants, il faut soutenir recteur Zaman Oscar Olutu. Mais l'émission est à continuer, tout coûte la peine on a ba papa. To solo na ba jeune, to solo na artiste, mais il faut to solo la peine pour la papa. Mais avant to comme pas papa to si salon on a ndeko yo. To li to ye belo ni malamo et sous papa Oscar à sala pour la bino. Bon, biso toza touriste à mabele. Toza ekiru au papa contre biso na sima. Biso to linga ba fantirité contre père. Pour père, il père a travaillé dans quatre parlements papa a téléménage mamangu nyonso tu oya biso na mambotali. Biso to landela ke te pour la mbongo to landela ke pour la mambotali vraiment que père qui para biso qui toko ata oya mkim ki to ozwa to se tu fais pas père biso ba des risques to le vivement que nga DJ Bolo na Marshal Kamba toza awa mobile sentir ça donc belo lo baté na sukiana. Voilà, tout le monde aura papa za maramba oloba, za maramba ko sola, za vraiment na masole bela ko sola na ba maman ba papa na ba jeune nyos za hein to permettre ena no lobat. Et bon to continuer émission to zo papa na ba maman pour to conclure émission. Toza toujours à la résidence et à député panafricaine honorable Ntaman Oscar Olutu en fonction, mais à continuer donc bataille n'est toujours dans la politique parce que ça m'a embêté à supposer que et c'est là qui a ça là n'attend que il y a zoa qui a ça là qui a on sauté mais ça sous na m'a embêté à ça là pour la jeunesse pour la papa c'est pourquoi toza ba papa au mi balé à côté na biso na gauche na rappel à droite mais dans banana mpanzi auto lukato eba pourquoi est-ce que ba papa ya Moamba, baza sensibiliser pour voter le recteur Ntaman Olutu. Bon bengaye code ya Moamba 32 na 8. Tout Moamba ba ebi code wana metolito yeba. Pourquoi bino ba papa bozo ko soutenir le 32 et le 8? Oui, na kopesa nanu merci mingi na bino ba journaliste pe ba téléspectateur o bazota la biso. Et 38 to honorable Nsaman azali mutu munene na kati ya Moamba awa. Boyebi ke député musala na ezali kotonga ponte, ezali ko sala banzela te, ezali ko sala éclairage pété, mais député musala ezali ko sala mibeko. Et à chaque fois honorable Nsaman akindaka parlement azongaka na base na ye. C'est-à-dire akotambola na Kisensu makolo akei na Ngaba akei na Lemba atambola bandeko ya matete pona kosolola na bango koyeba souci ba population za nango et puis akozonga kuna pona koloba na parlement bongo na misala oyo camarade Procès Nsaman na sali ezali ebele na kati ya Lemba pe na kati ya Moamba azana nu député ya liboso bapona na Moamba avant na Moamba otikala ko changer ndako te azaka na kati ya Moamba ndele ko pesa biso esenga. C'est que ayeka pona kozwa bavoite akima akende Gombe mais azovanda na biso oisika moko tozomona na pasi na bisengo tozana yango tobengaka ye soso ya mboka ya pesa kandobo ya pesa na mbisite ya aprenaka nde bato ko pêcher pona oza susu na nzala te ya formaka ba créateur d'emploi. Un leader n'est pas forcément un manager, mais un manager, il est forcément un leader. Alors, Papa Oscar Ntaman Olutu, nous pensons qu'un leader pour Nabiso Bana ya Moamba. Il y a circonscription ya Moamba Mobimba. Tous on a papa to lingato eba. Papa azala qui en fonction. C'est vrai, il y a siège qui na Assemblée nationale. Mais Marambouni ni oye et c'est à Saleli population pendant mandat nae. Ok, merci maman. Nazo remercier bandeko nyonso o bazolanda biso na minute oyo. Papa Nsaman azali député ya Moamba. Avandaka na Lemba, avandaka na Rigini, banda abotama akoko déplacer te. Alobi bako kunanga na Lemba. C'est pour ça bomoni tout le temps babengaka ye leader ya Moamba. Misala na ye nyonso asala na Moamba. Bomoni bakomisima ya bapolo na ye apesaka ndobo, apesaka mbisi te. Ndobo wana ezo lakisa azana mutualité oyo asala babenga kango ejo. Ejo wana elingi ko lakisa kosalisa babola. Batu nyonso bazana pasi ozoteka mwa mapa fond eza muke tango komepa ya Papa Nsaman akopesa akobakisa yo mwa mbongo soit ya kosomba manteka soit ya komatisa fond na yo soit asombeli yo bassin banda kala biloko wana asali yango te pona politique na députation mais ezali bana mbotama na ye lokola za mwana mobola azolinga pe kosunga babola partout na Moamba mobima ezana matanga moko te ebembe moko te Papa Nsaman azangi kopesa pe ya ye contribution alela katango nyonso na babola
na bato nyonso oyo bazwi pasi pe asunga pe ba mama oyo bazana ba moyen muke ya kotangisa bana mais papa Ntsamani azwi bango azotangisa les mêmes parents ya mwana wana papa apesaka ye mwa fond oyo tobengi mutu ya ngombe apesi ye mwa fond wana po a multiplier yango de toute façon ameka kosunga mwana na classe ti mwana asilisa eza na bana mususu babola bazana ba parents te mais azosalisa bango na classe azopesa sikoyo carnet oyo babengi carnet ya ejo bazo koma suka soki asilisi classe université papa akotinda yake sala misala sima a retirer diplôme na ye na afuta ba frère académique oyo afuta kite papa oyo Ntsamani abandi parti politique na ye na 2006 parti pesa oyo ezalaki parti ya Mulele Pierre ya ndeko na ye moko azongeli atie matambe na esika Mulele atiaki matambe na ye azo continuité alobi ezali continuité aza papa ya babola asunga babola nyos o bino bozolande na tango oyo bolanda papa Ntsamani aza na misala ebele ndobo wana na université azo engagé batu po basala misala université compagnie na ye moko asali ba université belé na kati ya RDC akwangajaka batu po basala misala ba se retrouver na banzi eloko nazalaki nango yango wana. Voilà, na souligner quelque chose. Yo muto oza Rolanda biso oza na pototo na RDC. Oza na ndeko na aza étudiant, aza vraiment na makoki ebelete ya kofuta Minerval. Mais papa Ntsamani a sa possibilité na système moko babengi edzo au mwana ko bando futa Minerval ata na 1000 francs. Malembe tia kokisa montant pena ya solde suka ya Minerval awa na université de Sopomad ba sera kala bango ba la tebino bat bo landa biso yo muto fandi na ndako ozana eloko osala te to komi na biso c'est vrai na décembre mais ozana besoin kotanga na janvier pe ba bandaka yaka na université du Sopomad grâce à recteur Ntsamani refuta Minerval na yo na système ya edzo ils a déjà ebelé à partir à 1000 francs kotanga université et c'est le remoro epesa meli motema ya mutu nyonso tout c'est vrai à soutenir pe bana vraiment mingi na ba école etc. mais message pour na bato bazolanda o ba fandi na moamba ba voter le 32 et le 8. Ouais, message ezaka moko ba jeune ba maman ba tata boye ba ke honorable Ntsamani azali candidat député national na moamba numéro na ezali numéro 32 pour peuple nde bana moamba nde balubi papa to lembité chaka candidature na yo na ba élection nde yango aza numéro 32 na moamba mais numéro 8 lisusu na lemba na provincial po abenda biso ba jeune abenda biso ba oyo toza na makoki te ya koposile ya kosala politique te amema biso tozala penepene na ye. Voilà message na opesa na bana moamba nyonso tozala na sima ya papa Ntsamani po yenda azali ebwenge yenda azali soso ya makasi yazali soso ya mboka aye ko ba voix te po ke ndivana na gombe te akini pe musika te me toza na yawa ebwenge. Merci. Ebwenge soto solo na ba papa il faut to solo pe na ba maman. Après ko solo maman to luka ko checker to e banon pe pourquoi ba maman bazo soutenir candidature ya recteur Ntsamani Olutu député panafricaine honorable. Malobi a postulé sous 60 ans besoin ba voix na biso to soutenir ye biso ba étudiante biso ba jeune il faut to soutenir ye to solo na moi mukena ba maman après to conclure émission yo. Base ya Jaga. Do du monde. Oui, pesa hiyo. Mama. Ngana do masolo ya kine eza ko continuer nde boromona na ba image ba maman baza ebele baza ko soutenir le 32 et le 8 na circonscription ya Lukunga ya ba maman baza ebele baza ko soutenir le 32 et le 8 na circonscription ya Moamba awande bozo mona na ba image mais to solana maman moko parce que photo est ciblé mutu nyonso tout to meka koyeba pe pourquoi est-ce que ba maman baza ko soutenir candidature ya papa Ntsamani alors que ba candidat baza ebele na Moamba. Ceux qui nazo soutenir papa honorable Ntsamani Olutu Oscar. Papa honorable Ntsamani Olutu azali papa oyo akabwana na Moamba te akenda na ma campagne te.
jusqu'à maintenant azana quartier Kemi na veni Bukavu numéro 9 aboya banate abanda campagne banda kala akundi bibembe ateba mai na Kemi ateba pavé aleli na bato bazo lelisa bato na basikle toko kene nyonso déficit ba mbongo muto ngombe yango na ngai Nathalie Bolamu wana tokoki kotika ete yango moni ba mama bazo soutenir 38 sikoyo sala appel na ba mama nyoso baza Olanda biso pour ba soutenir P38 ba comprendre vision oyo papa azanango na vision oyo bino ba mama bozanango pour la ba mama nyoso baza Olanda biso sensibiliser bango meka ko yebisa bango quelque chose et fongola bango mémoire ba comprendre que belé baye na bango mais ya biso azara moko et belé baye bako komana ba porte chien méchant maman na yebiote wanezaki tango rectoral mais pour le moment to yeba molobeli moko ya mwamba le vieux honorable Nsamani Olutu recteur magnifique mokonzi soso ya ba université de Sepromat azali moko na mwamba azali papa ya banebele akabola kate alingi biso comme il faut qui ce soit porte à l'opangu ne fongo makabanda 6h akangaka porte te soko beti porte kekekeke santinela ya fongoli okoti atunyo mama problème nozanini azali papa za respecté na ba mama papa elenge nayebi que masolo ya kin émission o etalami mondo mobimba etalami na Turquie et pas Louisiane binga obena etalami pe pa ba binga nyonso tout ba Jiba ba Godard ba Héritier ba Lydie ba Juju, ba David, ba Debs, ba Magister et ainsi de suite. To bosani pete pa ba gusha kuna na ebete émission etalami mokili memba ba internaute na biso bozalaki ebele pona kolanda masolo ya kin o to meka mo mke ko bete ya bino lisolo ya marambo etali députation ya recteur Nsamani Olutu o yazali recteur ya ba réseau ya ba université du Seproma depuis président ya ba université privée surtout en République démocratique du Congo, Aza honorable en fonction, ma postulat qui peut les sous cette année, local la députée nationale la circonscription ya Moamba numéro 32, pena provinciale na commune ya Lemba, le numéro 8, Aza Pekarabongo, député panafricaine, pe président donc il y a ba parti Ebele, le professeur Nsamani Olutu Oscar, le numéro 32. Na ebete bo sepela qui vraiment na émission oyo mingi mais ceux qui bo qui n'ont pas pesa pena merci makasi na info 16 na Rebecca Bilende Pukuta la Servadi na Aron donc bo pesa vraiment ba mbote belé na batunyo soto baza pembeni na bango bo pesa bango ete to linga Congo et puis to voter utile. Et merci de nous avoir suivis na ebete bozaki penza ebele j'insiste na linga bino mingi nga attaché de presse il y a le professeur Nsamani Oscar Olutu na lingi bino mingi mais émission esukiawa